Partout dans le monde, abonnez-vous massivement sur 12 disciples de Jésus officiels. Prédication pour la matière où ils ont édifié peuple de Dieu. Abonnez-vous massivement. Musique chrétienne, dans l'adoration, et ça fait du bien aux autres musique chrétienne. Ils ont édifié Bisso. Et aussi na biso to s'abonner massivement na chaîne na biso moko nyonso ezali ba mariage ezali tout ça là ba mariage ba image tout ya mariage ainsi de suite témoignage ezanga raté toujours ba témoignage ezali na mamba minene nzamba osela biso théâtre ya malonga ba théâtre kitoko ba star na biso tout olingaka to retrouver bango kaka awa. Abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiels. Bagag ya bien, bagag ya malonga, donc c'est-à-dire ba star na biso nyonso ya monde entier, ba anniversaire, aux anniversaire na yo, ba souhait ainsi de suite nyonso au bengaka numéro na biso nyonso tozali et lubu ba émission et lubu bo bibino moko tala bilo kitoko nyonso et salemaka bozana day. N'hésitez pas de nous appeler. Donc, nyonso eza awa polémique, polémique toza awa chaîne eza kaka moko ba reportage to kitara sur le terrain ainsi de suite. Tout ça là ba reportage par-ci par-là. N'hésitez pas de nous appeler. Baptême nyonso oyo elekaka na église ya biso bana nzambe. Donc nyonso ezali kaka na chaîne na biso moko balobi. Abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiels. Vous ne serez jamais déçus. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis très choqué. Je suis très choqué parce que Nanzima quittait que après cette révélation, cette grande révélation, il y a des kidnappeurs au Kinshasa, des comédiens, pour qu'ils auront comme un sujet, il y a Sakana. Vous avez vu ce qui s'est passé en France? Est-ce que tu as pensa moko biso ba congolais? Est-ce que tu cause à la conscience est sérieux? Moi non ya kufi na poto kaka moi na moko. Tala ndenge ba tumbi Paris, tala ndenge France ningani. Siko bano ba bungi ba boti ba tubazolela. Vraiment ba comédie boziongo comme et l'autre sakana. Mais c'est regrettable maman, je suis très choqué. Naza d'accord té. Il fallait tout tambola, tout ça là-bas, marche, tout loba, tout kedango positivement et non de cette manière-là. Ah, mais si on ne change pas aujourd'hui, que ferons-nous demain? Ton Dieu est capable, yakolati sayo, bilamba onali bota no muto alatate. Ton Dieu est capable, yakole sayo. Biloko ona famille bino mutu moko aliangote. Ton Dieu est capable yako pambo na libala moko ya kilo. Na kati ya libota no mutu moko atabala lokola yo. Bien-aimé, Laban ayeba ki valeur ya Jacob te. Jacob azalaki une personne extraordinaire nanda kwa Laban. Mais Laban azalaki ko mépriser. Azo sala musala makasi mais akangi mbongo ya Jacob. Écoutez-moi bien. Na bisika nyonso tu oyo salaka musala o batu bandimaka soki osali batu banzimi mais bafutaka yo malamu te. Le Seigneur viendra te donner capacité de te sortir de là. Bangonde ba ozanga yo parce que oza élément. Bangonde ba kozanga yo bien-aimé dans le Seigneur. Nzamba yebi combien tu vaux mais bango bazo minimiser yo un peu comme Laban. Écoutez, reçois l'onction du Saint-Esprit. Nzamba la kiso ndenge nini okuma mutu na kati ya société. Bien-aimés, makamunza basalaka. Ayebi yo bien. Bo solaka na ye bien. O selaka ye makama minene. Me kaka ye wana. Na banko na ye. Atiki yo kufi. Na banko na ye. Olumbi solo. Na banko na ye. Batongi yo na libota na yo. Sikolo na linga ya nzambe. Makamu ya Jésus a sela anga. Non, c'est pas vrai. Makamu ya Jésus a kakosela anga. Ça me rend dingue. Mon Dieu, ça m'enfolle. Voilà. Tango koya boy. Olia zwa soso soi. Achana poto. Yambalo izaraka. Esther! Sors. Pe batu nyoso ba moni obimi. Osali lolenge nini yango. Alléluia.
Pokoma nesika yango kasi babosani yozana nzambe na nguya. Sans plus tarder, pomona nzambe munene. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois makambo ozo vivre eza ya yote. Mais ba mauvais sort, bato oyo batalaka makambo na miso molili, ba peso une histoire qui ne t'appartient pas. Peut-être mobile no zana ye bien-aimé, ozo mona mobile moko menaka o vie dure. Azana ye ayote. Ba principauté, ba changer mobile na motema, ba changer makanisi. Et tu vis des choses incroyables. Bien-aimé dans le Seigneur. So moni makamuso simbate telema sambela. Benganzambe, comme dans les livres de Jérémie 33, il est écrit: invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Kokansate que yo yebinyoso. Kokansate que tu es madame qui connaît tout. Il y a des choses que tu ne connais pas. Et oyo ayebinyoso, il est prêt à te répondre. Invoque-le. Prends un temps de prière, il te répondra et tu seras béni. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, ce qui n'a milieu ya famille na yo bandimi ote. Ce qui est sika o memaka justice bato ba boy konzima yo. Nazo yebisa yo au nom de Jésus-Christ. Il y a un Jétro et ses filles. Alléluia. Il y a un Jétro. Oh ba yebisa kaka tala makamuto na sali. Bona nani botika ete boye la biso e awo. Bien-aimé, mais ça na ba famille mususu, ça na ba ndeko mususu, ça na ba milieu mususu. Plus tu fais du bien, plus tu déranger bango. Bango ba osala nyoso, o comme même une personne fugitive, o banaka ko kima, o banako kima, o banokima. Nzokande o salaki on pona bien na bango. Tika na yebisa yo. Que ton Jétro se réveille maintenant et ses filles. Oko sala malamu na ndako pe na ba quartier, pe na ba mboka ya bato bandimaka le bien fait. Et tu seras béni et tu seras couronné. Que le Seigneur te bénisse et prends courage. Bye. Bien-aimé, il est interdit de faire des faux témoignages pour ton prochain. Et aussi qu'au kanisela e mabe. Oyebi bien-aimé na ebisa biso na pambola biso. Ti kabibe lobi ba koselo makamuka siba kuta yo nangote. Eza na bato ebele banga ko kosela bato makamu pe ba fabriquer ba matisi yango pe papa et maman. Kosala kangote parce que za lisumu o nzamba linga ate. Ko kanisela moninga makambote o ya kanisite eza biloko nzamba linga kate. Ne me définis pas les autres par rapport à ba idée na bino. Bo sali ba plan bo sali bo bien aimé ne le faites pas, Dieu n'aime pas ça. Bien aimé dans le Seigneur, parfois makambo ozo vivre eza ya yote. Mais ba mauvais sort, bato oyo batalaka makambo na miso molili, ba peso une histoire qui ne t'appartient pas. Peut-être mobile no zana ye bien aimé, ozomona mobile moko menaka o vie dure. Azana ye ayote. Ba principauté, ba changer mobile na motema, ba changer makanisi. Et tu vis des choses incroyables. Bien aimé dans le Seigneur. So moni makamuso simbate telema sambela. Benganzambe, comme dans les livres de Jérémie 33, il est écrit: invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Kokansate que yo yebinyoso. Kokansate que tu es madame qui connaît tout. Il y a des choses que tu ne connais pas. Et oyo ayebinyoso, il est prêt à te répondre. Invoque-le. Prends un temps de prière. Il te répondra et tu seras béni. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, au salaka fort et belé pour faire plaisir aux gens. Au salaka fort et belé pour mettre les gens à l'aise. Au salaka penza ba effort et belé pour na kolaksa batu ke olingaka bango d'une manière naturelle. Mais tellement il y a le Saint-Esprit en toi, toi tu leur déranges. Tu n'as jamais compris, dès que tu arrives, batouana la zone on a commis mal à l'aise. Dès que tu arrives, présence ta yo, et bah dit qu'on dérangeait bango. Bah monsieur bah comme qu'on inventé makamo parce que toi tu es arrivé. Jésus a connu ça. Il a ouvert les seaux, il a commencé à parler des choses dont il savait que c'était bénéfique plutôt pour na batouana. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oué pour bah benga la sans pitié. C'est que j'aime, Jésus était parti.
Sala effort mbalo bima la kati ya milieu ba camarade wana bandima kote ba kitsaka yo kaka batonga kayo bima. Benimeza makamunza basalaka. Ayebi yo bien. Bo solaka na ye bien. O sela kaye makama minene. Me kaka ye wana. Na banko na ye atiki yo kufi. Na banko na ye olumbi solo. Na banko na ye batongi yo na libota na yo. Sikolo na linga ya nzambe. Makamu ya Jésus a sela anga. Non, c'est pas vrai. Makamu ya Jésus a kakosela anga. Ça me rend dingue. Mon Dieu, ça m'enfolle, voilà. Tango koya boy. Olia zwa soso soi. Achana poto. Yambalo ezakaka. Esther! Sors. Pe batu nyoso ba moni obimi. Osali lolenge nini yango. Alléluia. Poko manesika yango. Kasi babosani yozana nzambe na nguya. Sans plus tarder. Omona. Nzambe munene. Bien aimé, vous savez, un jour, je méditais sur beaucoup de choses. En fait, les choses qui nous arrivent dans la vie, parfois, tu te dis, vraiment, j'ai accepté Jésus-Christ, est-ce que ma kambaboy, il fallait comme l'anga. Laisse-moi te dire que oui, il faut comme l'anga. Et c'est là que le Seigneur me dirait, il va me donner un très beau verset. Ouh là 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 là. Ce verset-là garde beaucoup de puissance. Il m'a dit, si vous saviez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Ma kambine, il fallait la yeba, pour pas s'en sengo. Yakoyeba kena bianga mi beba ofinganga. Yakoyeba kena bianga mi beba obengananga. Yakoyeba kena bianga mi beba opimelanga. Yakoyeba kena bianga mi beba otonganga. Parce que Jésus m'a dit, bon, on a ba trace nani, on a ba trace na ye. Ye moko ba bengana kai esika oya tondi sama kina nguya. Donc il y a esika ozawana ba kolela ne pesa nzambe kanda makasi surtout ya yo. Batiki ngai, ba wangali ngai, ngao na mona ine pasi. Sois heureux. Bien-aimés dans les seigneurs, écoutez, chacun de nous gère son problème capacité parce que je crois de tout mon cœur. La Bible dit ceci, aucune tentation ne vous est survenue qui est au-dessus de votre force. Aucune. Au moins, ou encore ozo lela déjà. Écoutez, nous avons besoin force, siko ne na olobaboy. Et loko moko oyo okoki ko salate. Tant je veux me suicider, je vais quitter cette terre, j'en ai marre, je suis fatigué. Laisse-moi te dire, tu le feras pas. Dépression wana okozwangote. Les déceptions là okotayote. Parce que tu as beaucoup de choses à faire demain. Oh mon Dieu, combien de fois le monde m'ont trahi, combien de fois j'ai été découragé, combien de fois j'ai été abattu, combien de fois on m'a chassé, combien de fois maman. Dieu m'avait dit, le meilleur est à venir. Tu peux le confesser et tu peux le croire. Le seul verset biso mibala ba congolais to kanga na Bible. Femmes, soyez soumises. Bongo parti baloba, hommes, aimez vos femmes. Wana to kanga ngote. Yozo luka mwasi na waza la soumise. Yo mo mobile moko mal poli, mal élevé, insolent. Tu ne respectes pas ta femme, tu l'aimes pas. Siko yo soumission so luka, ezaya nini. Femmes, soyez soumises et bemba soumission. Hommes, aimez vos femmes. On a dans la Bible. Et puis aussi, une femme peut être soumise. Une femme quand se sent aimée, protégée, valorisée par son homme, automatiquement elle devient soumise. Et puis au cas de répéter, vous voulez comment sa soumission. Va chercher de l'argent, on va être soumise. Radin, cabareté, vous voulez soumission. Pour finir, on y a. Benimeza makamunza basalaka. Ayebi yo bien. Bo solaka na ye bien. O sela kaye makama minene. Me kaka ye wana. Na banko na ye atiki yo kufi. Na banko na ye olumbi solo. Na banko na ye batongi yo na libota na yo. Sikolo na linga ya nzambe. Makamu ya Jésus a sela anga. Non, c'est pas vrai. Makamu ya Jésus a kakosela anga. Ça me rend dingue. Mon Dieu, ça m'enfolle, voilà. Tango koya boy. Olia zwa soso soi. Achana poto. Yambalo ezakaka. Esther!
sort. Pe batu nyonso bamoni obimi. Osali lolenge nini yango. Alléluia. Poko manesika yango. Kasi babosani yozana nzambe na nguya. Sans plus tarder, pomona nzambe munene. Bien aimé, au salaka fort et belé pour faire plaisir aux gens. Au salaka effort et belé pour mettre les gens à l'aise. Au salaka penza ba effort et belé pour na kolaksa batu ke olingaka bango d'une manière naturelle. Mais tellement il y a le Saint-Esprit en toi, toi tu leur déranges. Tu n'as jamais compris, dès que tu arrives, batouana la zone on a commis mal à l'aise. Dès que tu arrives, présence ta yo et bandi ko déranger bango, ba miso ba commis ko inventer makamo parce que toi tu es arrivé. Jésus a connu ça. Il a ouvert les seaux, il a commencé à parler des choses dont il savait que c'était bénéfique plutôt pour la batouana. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oué pour babenga la caille sans pitié. Ce que j'aime, Jésus était parti. Sala et fort mbalo, bima la kacha milieu ba camarade na bandima côté, ba kitsaka yo kaka batonga kayo bima. Partout dans le monde, abonnez-vous massivement sur 12 disciples de Jésus officiels. Prédication pour la matière où ils ont édifié peuple de Dieu. Abonnez-vous massivement. Musique chrétienne. Dans l'adoration et ça fait du bien aux autres musique chrétienne. Ils ont édifié biso. Né au sein de biso to s'abonner massivement à la chaîne de biso moko. Nyon ezali, ba mariage ezali, tout ça là ba mariage, ba image tout ya mariage ainsi de suite, témoignage. Ils ont raté toujours ba témoignage ezali na mamba minene nzamba osela biso. Théâtre malonga, théâtre kitoko, star na biso tout olingaka. To retrouver bango kaka awa. Abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiels. Bagag ya bien, bagag ya malonga, donc c'est-à-dire star na biso nyonso. Il y a monde entier, anniversaire, aux anniversaire na yo, souhait ainsi de suite nyonso. Au benga numéro na biso nyonso tozali et lubu émission lubu boyebi no tala biloko kitoko nyonso esalemaka bozana day. N'hésitez pas de nous appeler. Donc nyonso eza awa polémique balinga polémique toza awa chaîne eza kaka moko ba reportage to kitara sur le terrain ainsi de suite tout ça là ba reportage par-ci par-là. N'hésitez pas de nous appeler. Baptême nyonso oyo elekaka na église ya biso bana nzambe donc nyonso ezali kaka na chaîne na biso moko balobi. Abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiels. Vous ne serez jamais déçus.